kati na Yesu na pisi biso mbote na kombo na Yesu Masia tika ete tongo lelo ezala ya kopambwama kati na bomoi ya moko na moko. Lelo tokolobela likambo etali Luc 6 verset 45 eza kolobaki na etondiseli ya motema nde monoko elobaka. Ya solo bandeko kati na Yesu esengeli vraiment tosala keba mpona motema na biso oyo tobombaka na kati. Po nyonso oyo tokanisaka to mpe tolingaka kosala eutaka na makanisi mpe mitema na biso. Esiki mitema na biso etonisami na makambo ya mabe to mpe makambo oyo eza kosunga biso te yango mpe kaka nde tokobimisa na minoko na biso. Alors que minoko na biso nde ezali na motuya makambo emaka na minoko na biso nde eza na motuya. Bibele elobi na biso ete ke maloba ezali na pouvoir ya koboma mpe ya kocreye. Alors ezali important bandeko na kati na Yesu oyo nyonso toza kobimisa na minoko na biso ezala mpenza ya malamu mingi. Yango wana esengeli motema na biso ezala na bisika oyo esengeli ata soki oza kotraverse ba moment difficile soki oza na kati mikakatano ya solo bana nzambe tozwaka mikakatano mpe ebele mais oyo etambwisaka biso ezali kondima na biso na kati na Yesu mpe makambo oyo tosileki komona na kati na passé na biso oyo esungaki biso na kati na liloba na nzambe tolongaki yango nde tokomema mpe kokende nango kolakisa moyini ete na sima tango tolaki na passé nzambe alongisaki biso alors mpe na mbala oyo akolongisa biso motema na biso ezala koyimayima te po koyimayima mpenza esungaka biso te tango aza koyimayima nzambe aza komona yango mpe monoko na yo ekobimisa oyo ya solo te ekobimisa kaka ya lokuta. Alors esengeli mpenza totondisama na kati na kondima bolingo mpe nyonso oyo ya positivité ya malamu mpona kosunga bomoi na biso kokende liboso ata na ntango ya mikakatano ya solo bandeko toyeba ete elonga ezali toujours mpona biso bana nzambe. Alors tika ete motema na yo etondisama na makambo ya malamu mpe oyeba na komema yango liboso mpona kozwa elonga na bituma nyonso ekokomela yo na kombo na Yesu Masia. Tika ete nzambe apambola bino tomoneni ete lobi na ntongo botikala malamu.